Babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Bana ya funa botikala kaka na espoir moko oyo babengi honorable Ekofo penza numéro 520 oyo asungaka bana ya funa bolanda penza numéro 520 bana ya funa espoir na bino yeyo honorable Ekofo bolanda. Babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Bazalaki ebele pona kolakisa bolamu oyo bazalaka nango epai ya papa na bango honorable Ekofo Bomimenga de Wings. Vraiment basepeli mingi pona ye asungaka bango na district ya Funa. Tala ba jeune ya Funa pe ba mama na ba tala ba jeune ya Funa pe ba papa na ba mama balobi kaka ye na Funa. Tokofoteye. Kota la ouverture ya lancement ya campagne président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vraiment afongolaki yango na elengi nyonso penza ndenge elekaki kitoko pe elengi kaka vraiment kaka ndenge ezalaka kaka na tango mokie ye moko espoir ya Funa oyo babengi honorable Ekofo Bomimenga de 8 voté numéro oyo 520 penza bana ya Funa botala mutu mususu te botala nde numéro oyo 520 oye asungaka ba mama ba jeune nyonso na ba papa ma honorable Ekofo Bomimenga de 8 asololaka bien penza ba lecteur na ye ya Funa bo voté numéro oyo 520 na Funa. Ebongo kokota ya ye moko honorable Ekofo Bomimenga de 8 ezalaki
Omona kaka espoir ya Funa, honorable Ekofo Bomimenga de 8 ba mama balobi biso kaka numéro oyo tokovote 520 ne biso nde toyebi kaka numéro oyo 520 na esengo ya komona ba mama pe ba papa pe ba jeune ye moko espoir ya Funa oyo babengi honorable Ekofo Bomimenge de 8 alobi boye na micro ya Lingala News bolanda tike batu eza na tina moko te tokosala oya biso comme ça bandeko na biso nyonso tu bakozala fier na o biso toko voilà comment toko tambola na situation et dans la place wana bandeko nakanisi lobby avant nazonga nakotaki na parcelle moko il y avait une trentaine de personnes ba maman balobaki ebele balobaki esala nga vraiment plaisir makasi avant-hier na yambaki ba maman moko ba maman bakotala ngai awa nini nayebi mitano mais nazalaki très occupé mais après na tongo nango nalala tellement bien te po ba maman ayaki mais nayaki disponible te et je n'ai nga mwa muke na tongo na 6 heures so ba maman balia ba yebi na ndo luka banga mona bandako na bango pour na respect ya boma voilà ngai nazana bino lelo takasi tozwa temps ya eleka mama mingi te lelo na sabino bo voter numéro 520 de Ekofo Bomimenga de 8 nakanisi kombo ezali facile parce que kombo elewete linele ki sommet donc mbaloyo bamata bakita tosokutane mbiko balinga te tokokota parler du peuple et puis nakozala maire eli na Funa nyakomaleko nyakoma batika banelekane naozala na bino nasengi bino mingi mama merci beaucoup parti na ngai eza Ardev viva Ardev viva Ardev viva viva Ekofo Bomimenga viva Ekofo Bomimenga viva Ekofo Bomimenga viva bandeko na ngai mokonzi ya parti na biso kombo na ye Kiabula Jacques Kiabula parce que kofanda koloba eza bien mais faut botala pe ba parenthèse nini oyo ekotinda biso na palais du mokonzi na biso kombo na ye Jacques Kiabula ke bozomona aza na kati ya union sacrée d'accord aza na kati ya union sacrée et mokonzi na biso azali gouverneur na Lubumbashi gouverneur à Lubumbashi c'est-à-dire yene muta remplaçaki Moïse Katumbi lelo ekomi Jacques Kiabula yene mokonzi na biso boyebi très bien mboka na biso ndenge fonctionnaka mokonzi munene bongo nakanisi ye pa ozala na élément na ye na parler du peuple nakosi yango moni tozo travailler et puis toke une assurance ye tozo travailler na ye très bien naza na contact directement na mokonzi naza pe na ba CG ba tout bazo travailler comme il faut yango je m'impose quand je parle parce que je sais de quoi je suis en train de parler voilà mwana baoke wete jende ndalotaka mile nengi na tosomana lelo bakoko babetisi mbula pona kolakisa penza basepeli na bopomelami oyo na numéro oyo ya 520 mwana na bango akende liboso penza honorable
ekofo bomimenga de 8 vraiment mwana na bango kende liboso penza bakoko ya funa bazali na sima na yo ezalaka nde boye.